au beti 17 ans lisolo ya kotonga aéroport ezalaka te otikali na 6 mois de aéroport oui bien ça combien de mois dirait 3 ans 3 ans wana tozalaka na ye ndenga okantana mutune ke 3 ans tozana ye ah oyeba le 23 décembre les choses ali et kozala po il faut ezala est-ce que kozala nanga ndeko nanga pa koloba o esenge ya question wana ozotu nende eza malamu nananga na Kabila bayebi ke élection faut ezala soki eza te na décembre oyoyo bakomona biso na ba chambre à coucher mbaloba komona biso na boulevard te na ba chambre à coucher na bango nde tokobimela kuna mutako zote ke ona soki élection eza te akolamuka mabwe mama zo na musaye ke papa tala koto katumba na telemi wana tala koto safukuna tala koto mukebai bon envoyé spécial à CPI mama wana tsayaki wana netinga na nga kombata biso to wana biso IDPS e bang singa te mizana bato ba bangi ba bang te ba bangi ya ko banga bemba za wapi bemba za kuna na CPI o biso bato bali bazong sa mémoire musika 2005 moko to lingeto marché boy bemba lobaka papa mama bomba mwana na yo o akobima kokutana na ngai to bimaka tukutana ka pena ye lelo za wapi kuna bongo ba oyo bazo dondo lelo bazo dondo bazo mama na tsaye wana ye ayebi bilongi ti akiti boy po tala bongo bia ye ba de bilongi nani na kozwa ayo sala ko méditer décorossi oyo to moni mwana yote ko marché na ba libérer corps ya papa na ye liloba par rapport à ça nani akangi nzoto ya Rossi nani akangi bemba Rossi nani c'est tout le bika kabalo baraka Kabila tike bemba batu bakunda atika lingi di bo famille penga po nga no sa famille ba pesango asala ngo corne beef ali ngo na mwasi na bana ole ayebi place nini azalaka Congolais babu baka ete yo ekaka oba oboli dishima mbaba ko pa elekite dishima leka na Congo te dishima si lokutati oui, quand le kuta boyo aba oboli dishima lekite Congolais atimba normalement Congolais dit que surtout quelle élection tu voter président ya IDPS et sili ba parti comme Beles ko yebi ya ndeko sidika dokolo ya ndeko katumbu dokolo za wapi parti ne za wapi base ne za wapi base na ye ezalaka wapi Voilà, chers amis internautes de www.cleboa.com, ma mif de cette émission, Mégane Entretien, une émission présentée par la votre humble servante, Priscilla Makangila, la Mégane de la presse congolaise, Opéra Yabamini. Je suis là pour vous tenir compagnie, chers amis internautes, deux parties en tout cas, et merci pour votre attention à ce particulier dans cette émission Mégane Entretien. Je dis un remercie, merci aux géniteurs de ce grand site de la nation, Tonton Banda, l'homme à la situation difficile. Et là, Amara, ça va comme ça, on pète, ça la bise bien, tant aux en a problème, aux en a macambo. Yo mon relèque le moutouma, Tonton Banda de la nation, l'homme invisible, a reconnaissance qu'on pète, fragilité, ça plaisir. N'a pas internaute, nous n'a pas imbo, nous sur la émission Mégane Entretien. Et merci à Herman Emporio, garçon slim, garçon bio. Merci d'être là et merci à Pichou Mangayaskin et merci à tout le monde, à nos partenaires, le frère Michonoka, l'aspect spirituel, Bopeto Nanzoto Pena Molimo, bientôt. Na Kinshasa na ba fin du mois rara rosa na biso to sola nesco peut faire affaire et ça la bien 100% Nzambe et merci à PDG Roselvet complexe commercial Arche de Noé na Bibawana bobetara tour na ba imboka nyonso ba diaspora nyonso bozara na kin kalamite bo yaka na ba kid ba GP ango yo bobetara tout na
complexe commercial Arche de Noé. Là, nos partenaires, merci à tout le monde. Mégan Entretien a le réel plaisir de recevoir pour vous un activiste combattant au nom de combattant Katumba. Il est au Sombitina Makanisina et vraiment Baimboka au Bozui Libako à Kolan d'émission au deux partout. Rosolana est vraiment toye parce que Maramunu ils ont les Kanambo na biso et l'oronini au ils ont Kendebo ils ont aboto solo lango tant qu'un combattant activiste a expliqué biso après ça biso vraiment Makanisina par rapport à l'actualité politique aux aliko dominé na Katia Ngomba Kinshasa combattant Katumba. Bonsoir. Bonsoir. Bonne santé. Santé dans les bons. Dans les bons toujours. Voilà. Un mot à tous les internautes, aussi qu'on a beaucoup de diaspora, on a vraiment une émission Mégan Entretien, en tout cas Black Panther. Un mot pour savoir que nous avons combattu Katumba. Ouais, on a pu se battre sur Mbote. Tous les ndeko ba libanda bazo bunda pona Congo bazo bunda pona mboka tel meza mboka na biso il faut to bundela ngo kaka na pesi bino so tumbote puis bo continuer kaka ko salo bo sala pour biso pe tout ça là toujours. Voilà, bah, on continue toujours parce que le Camboya Mabele, le Camboya Mboka, il y a un des primordial, il y a Vinabiso parce que la biso s'occuper de la politique, s'occuper de yo. Excusez-moi, alors comment tu as tombé, tu as les autres solo là vraiment, tu as aussi un ligne, na marambo ils ont les cas vraiment on a il y a vu la province Kinshasa, tout le monde qui premier ministre Bruno Tshibala ou qui coupé ça mbano en fait le 48 heures na ndeko Jean Lucien Boussa et ba ko futa ba travailleurs et on attrape parce que bazana 12 mois un pays après 48 heures ba ko omoni non Johanna Tshibala ngana brinke Jack Bauer c'est un véritable artiste c'est papa wana il y a qui ne pèse à 48 heures oh yemoko na primatique ba sali 12 mois impayé non on attend que lobanine na primatique bat basé impayé et basande belé kuna na primatique non la fouti batuté non on attend que no lobani ndeko babi bazala babi bisabino ba futa ke combien ba futa ka bango eloko te ba conseiller tout na bazwa ke eloko te ezaka ka transport nga na fani na boye na fani na ke quartier mbembi ke na saka na primatique chaque semaine bo pesi nga 150 000 francs 150 000 francs na ngoni transport no yo wana makamno nyo wana loyer wana hier bongisa na primatique si make na onatra ce qui pété hier ndenge ke na onatra ngape na kosenga muto onatra ke ne pe na primatique ay bisa onatra ba ko lela te ba maman ba ko lela ba 12 mois impenet maman nga pas travailler na onatra ba ko lela ba 12 mois impé maman bébé yango ndeko budo ay tu ko leka kuna lobi non 48 heures to yebite 48 heures on peut lelo na no peka ba c'était comme mercredi mardi tout ça là et tout tambola maman na Tshibala na oya onatra problème toi na mboka o ezandi mutu Kabila. Et mboko eze loko mutute Kabila kaka. Yende kaka nde problème. Yende kaka nde problème. Problème les Kabila nde problème. Mais ça na bato ya ponate oya tie bango basala te to ezaka yende. Ozakuna sala musala zwa mbongo yaka nango pa nanga. Donc mbongo batata on trace bani bazwa ngo bakeno kozongo pa Kabila. Po mbongo na très bien makekendaka pa Kabila. Et qui n'a pas Kabila qui n'a pas moutou te yo qui n'a pas mbongwana problème on a tra Kabila problème à primature Kabila bat basé un pays na primature kuna Kabila tola tanani où allons nous il Kabila ne peut pas se remettre bisoti où allons nous allons les Congo où allons les Congo toujours qui ndeka ti place oye akosuka pour azosuka kala mingi te awa ka place azosuki la awa décembre déjà tu ko poser pierre première pierre na regard ba ko tonga déjà ndenge za na koto ngambu ya sasu nde batonga ki biso pe ba ko tongela biso oh ndoko ka tundoko wana eza toujours ba comédie de mauvais goût heureusement ko ba continuité l'été zalaka papa maman asali 17 ans et regard wana akuta ngo kaka bongo abongisi eloko te baki osala moi studio ba système nango comme moi bien et comme basala ayonga pona batu ba malonga na lobby na grandeur ya Congo ne loko basali wana eze eloko te na mune na Congo na wona loko basali wana so kata na Brazzaville ata na Kigali wona toilette ya Kigali maya pe ezala bongo mo maya soko ke kuna toilette maya ndo bona ka VIP na biso toilette ya maya ndo bona ka VIP na biso toilette ya Kigali ndo bona ka VIP na biso. Alors vous n'êtes pas fier il y a ndeko Kabila sala au regard wana pour de quoi et de qui
Fier de quoi et de qui? Moi, je suis photos à la série. Photos à la série. Au bêti 17 ans, les solos, il y a un aéroport, ils ont raté. Au Tikali, il y a 6 mois d'aéroport. Oui, bien, ça a combien de mois? Je dirais 3 ans. 3 ans, on a tous à la canaille. Ndenga, quand on a moutoune, 3 ans, tous à la ah, oui, bah. Le 23 décembre, les choses allaient. Et il faut Zala. Est-ce que Zala n'a pas question à nous autres, ils ont malamu. Nananga, na Kabila. Baebi que l'élection faut Zala. Ce qui est à na décembre, oyoyo. Bakomo na biso na ba chambre à coucher. Mbalo ba sur na boulevard te. Na ba chambre à coucher na bango to ko bimela kuna. Muta ko tote ke ona o ce qui est fait zate a rola mukama boye mama zo na musaye ke papa tala koto katumba na telemi wana. Tala koto safukuna, tala koto mukebai. A mona biso. Tu vendre boye te, tu vendre ka boye un groupe de gens et puis tu ba utapi. Kabila normalement auta wapi, abimela wapi, ka bu. Ah, ba vota Kabila Mboko. Nous avons pensé sango luka ba information sur 2006 Africa 11 surtout 2011 et puis que ndenge avant na rabosu na moni que 2000 Kabila gagné Tshisekedi o ya biso na ba élection. Kabila a gagné Tshisekedi. Heureusement nzamba zala mutu na ngenge beba ndi mukolo wana. Non. Mutu na ngenge beba mukolo wana na vandi bonoko Kabila. Tshisekedi wa mulumba Kabila gagné au moni conséquence nango. Au moins, les conséquences, ils ont mémaillé. Alors, Katumba, et où allons le Congo? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle stratégie au Bino va combattre? Bah, opposition parce que Bino va lembi Bino. Na sala qui dit en duplex nan deko bokichu ya mbolobi ke ba kotambula lisusu na ba politicien moko te ba kobunda bango moko tuele. Oza même avina ndeko na maloba ndeko bokichu. Et nous sommes en démocratie. Ndeko boketu soko le ba otambo na politicien mon côté nebita tambola kana politicien nani ba bande ko soutenir ba parti politique net ba opposer mbele ba IDPS ba INC ba MLC na lobby omoni eto obeta masolo ya combat congolais nyonso ane na volonté ya kusunga mboka na ye et ya pena ba congolais nyonso tout ayeboye ayilinde shida boketu premier c'est combien d'années na poto kuna combien d'années na poto. Mais biso na Kinshasa maman ba combattre ya poto ne ya Kinshasa différence ezaka ya munene puis ya mulai. Ya munene puis ya mulai. Ya ola mukana tongo kuna ki ali bifitek na ye asomi soki ni na melimili ki ne calmement tranquillement. Mais biso na Kinshasa te na pona mona net boketo linga ganga combattant za na Kinshasa. Le ba ko implorer mingi ba ngba empoisonner ngba sale makambo belebele na bino ba opposant bo komi luka ndonga na entre bino merci na lobby soda nini yango soka ke guerre ba beti masasa gangi ke ba beti nga masasi soda nini yo ndimi bitumba kende bunda ti ba konsaka sa bitumba ngo inde yango wana biso pe Kinshasa ezaka bu okimindaku na ganga keno ba lukinga na kimindaku non balingi ba empoisonner balingi ba empoisonner banani balingi ba empoisonner aliaka wapi alala ka wapi avant na banani ozomona de ozo sele loko moko boye esengi ke zalaka pe na ba mwa discipline moko boye zalaka na ba discipline wana ezata lekalo ba politicien moko te politicien bo atambola na politicien nani parti politique nini yango oyo atambola ki nango oyo ekende ko luka boketu ya opposition nini oyo ekende ko luka boketu yaka. Peut-être que les babundé tu vas combattant à l'extérieur de la diaspora ba ko bundela mboka kuna ba soutenir un peu mon parti mon roté o ezala ba MLC eza mabete lobi ke ba ko soutenir parce que ba zo tromper population yende azoko sabino ayebisa bino nini azana ngona mutema na ye alo ba vérité nini azana ngona mutema na ye ke ngabo kechu na lingi pene ya kuna na kuma pe ministre culture ba pesi ete po abazo pesa kaka ngabo kechu na lingi na kuna na kuma ministre sport ba ko pesa ye po Kabila zo pesa po atika la kaka ba peso mo jeunesse ya parti moro jeunesse ya jeunesse a fait perdre ngana botami na IDPS ndeko salaire ko lo maramo te solo là oui ngana botami na IDPS différence on peut mon peut tolo baba combattre différence ba combattre pe ka ezali même na kata IDPS différence ezali il y a des moutons ya botami IDPS no salamati abotami na ba 60 combien ba nini kwa na akuti IDPS salami donc akomi
de biso différence ezalaka na botami IDPS déjà ezali na botami soko na kata IDPS donc naza un bon combattant par rapport à Boketu, par rapport à Nani. Boketu a bundi, Boketu a bunda, mais balanga jo a komi roya na ngwana bimisawana asinga kaka pardon bazong sepe awawa ndenge babi baluku na zana primature yepe baluki les places bacha eti. Ngo pe ndenge bino lobinde ko babi zana primature kuna conseiller spécial yandeko Bruno Tshibala premier ministre et lelo pe bino lelo ba ko chayo lelo ozolobela bazoloba poste ya poto moni bino so activiste combattant bokoma mi ko soutenir ndeko Moïse Katumbi oza pour na bato ba ko soutenir Moïse Katumbi ngana za Tshisekedi se eno loba IDPS na otanga Katumbi te na otanga Kabila te na otanga Bemba te na za Tshisekedi se un bon Tshisekedi se j'aimerais que Katumbi azanani Moïse Katumbi azanani Moïse Katumbi candidat à la présidence kasi candidat na ndenge na eti pourquoi ki candidature na IDPS na IDPS c'était aza candidat pour IDPS représente muta la candidaté mais tous les candidats ou ya wana to frapper et sili pourquoi pour tous les IDPS pour tous les IDPS muta soki toke ba élection au moment ba décembre wana ba poussa ngota na juillet to fia kula bango na to soma masolo to ko fia kula bango Katumbi na Kabila différence ezani Katumbi Kabila différence yani et puis Katumbi a incriminé Kabila nini que Kabila sali nini oh ye Katumbi a salité batika comédie wana baolinga baila biso wa Katumbi boye Katumbi Jésus Katumbi criminel Kabila criminel Katumbi assassin Kabila assassin baza bango bibale baoke ne kanzela moko Kabila 10 Katumbi 10 Kabila 5 Katumbi 5 Katumbi linga esa biso ni biso to ba combattre IDPS IDPS tous ans ba candidature ko banda na présidence de la République tina ba chef de riz et monsieur on a chef de riz avenir na biso na nga chef alors on te ko Katumbi alors la lire où vont les choses to komi wapi to okende wa maramango okende na Kongo modna bat ba komi na ba point na bango koto bat ba ko soutenir X koto bat ba ko soutenir Y alors ni position à peuple ezawapi yoza ko a peuple congolais ayebi place nini azalaka congolais babubaka ete yo ekaka oba oboli dishima mbaba ko pa elekité dishima eleka na Congo te dishima si lokutati aweka na lokuta boyo we aba oboli dishima elekité congolais atimba normalement congolais ebi ke surtout que élection to voter président ya IDPS et sili ba parti comme Beles ko yebi ya ndeko Sidika Dokolo ya ndeko Katumbi Dokolo zaka wapi parti ne zalaka wapi base ne zalaka wapi base na ye ezalaka wapi Dokolo azobundela mboka na ndenge na ye mais soki ba ye que opposition que peuple celui des PS Dokolo place on va voir qui Tshisekedi Félix mais oui Tshisekedi Félix on va voir Bruno Tshibala non Tshibala botanga ke na makambo IDPS lisusu te papa wana za conscient ke na makambo IDPS azane lisusu te IDPS to beta masolo ya IDPS to moni Valentin Mubake to moni Félix Tshisekedi un point un train et c'est lui yo soutenir ndeko Valentin Mubake peut être rejoindre peut dans peu de temps la semaine où ekobanda to zana ndeko Mubake mais azalaki un peu mise à l'écart na marambo Italie maramba congrès à IDPS n'était pas informé. Valentin Mubake c'est le fils politique de Tshisekedi. Fils politique de Tshisekedi c'est Valentin Mubake. Nous avons répété plusieurs fois fils politique de Tshisekedi c'est Valentin Mubake. Muto Tshisekedi azaki soka lali azolota c'est Valentin. Likambo Tshisekedi ya kobomba ko c'est Valentin. Écarté l'ingolo bani. Bo écarté oui et après bo salani. Mubake c'est un génie. Mubake c'est na habité. Tala papa wana ndinga za bona Congo to ko bimisa to tie bato ya mayele. Wa hotel mana Valentin zate. Manzimi ko se sacrifier avant di kuna, avant di chômeur pour la nation, pour la parti. Bon négliger pourquoi? Les problèmes où ils ont à IDPS et bandit pour ce qui est d'Akoufa. Ils ont un problème, il y a famille biologique, na famille politique. Aux hommes, on a Félix, Balandi, mais belé, on a famille biologique, mais politiquement,
Yemoko Tilombo Ebike, papa avait confiance de Valentin. Puis alors ça, les côté ça Valentin. Ouais, je te dis vrai. À cause ça, les côté ça Valentin. Bon, mais baba cadre na parti. Et puis on a IDPS, tout ça parti moko démocrate. Tout ça bon pour la démocratie, un véritable état de droit. Fouet bandana nous na IDPS. IDPS to lobaka. To lobby na lobby, to lobby na lobby, to lobby na lobby. Oh pas quoi contredire, nga contredire. Et un mot pe mbutu à l'intolérance, to bomi to vandi. C'est ça l'IDPS. Voilà, merci beaucoup Ndeko Katumba, qui témoigne attention à Herman Emporio et merci beaucoup à Pamela Sexy, merci à Baïm Bokanyos Bozolanda Biso Libanda Caprice Bobia, merci à Taina Bomei Makuza, donc merci beaucoup à toi Sista et merci à tout le monde en tout cas. Bon, suite encore dans l'émission Mégal Entretien. Oh, Mbutamouni Bakoko Alunda Nzamba Pétrole. Mon vieux, merci pour Zongue, salut bien. Et alors lentement vers la fin de notre speech, c'est analyser Marambo et Belé et Baramambo. Alors, Bataxé Mati, Aura, Pekonezo Salama avec 35 mois, 36 mois comme ça, là, 3 ans, et Nambongo Batangaki. De mon prier non échappé pour que Aroga et Salema et que tout kuna baimbo ka bakolela mpiaka bakolela ba doucement impayé et makambo belé na makambo ya aérogar wana. Aérogar a combien de Congolais bakenda kuna? Aérogar wana o bango ba okende kubomela nzoto kuna combien de Congolais bakenda kuna? Webi ke twana bakino msusu banda botami na mbinza. Ti akoli na mbinza aiba aéroport andilité. Webi siko bango ba ke bimisa ba million belé o ezo senga bo bimisa million wana bo pesa ngo nanga kende na ba élection. Bo pesi nanga kende na ba élection. Po makambu ya aérogar wana na osenga na ndeko Kabila atikila biso nde yango biso IDPS yango biso ne to kotonga aérogar ya bien oya zuya no ba chinois ba mendi Japan made in China ba onde ba simi makambu on peut kotonga ki ya koto LZ ya ndeko Sasu ba on ba yepe ka ko sala chaîne Saintel et le contrat est continuer toujours c'est la kaka au moins biso Congo tellement tona ba avantigia wa différence c'est la kaka bakoya batonge sili oke kotala maya we kotala oya biso za kaka manianu oya biso komona kaka salité po anini to ana bakonzi ya sérieuté to ana bakonzi ya sérieuté bazwa 36 mois mais 36 mois wana na bike 6 mois oyo toke ba élection Kabila ki 30 mois netikali biso to aussi ça on sait que rozala moi bien. Voilà, merci beaucoup Ndeko Katunda, combattant activiste. Merci d'être là en tout cas, ça fait plaisir. Alors, pour tout boucler la question Oyo, l'actualité au pays a dominé. À la présence, il y a un envoyé spécial, il y a CPI, il y a Kiawa, Bakutana Ndeko Kabila. Déjà, Bazo Bengue, déjà le 23, hein, comme ça là, à Congo. Alors, Bino, Bayi combattant, Bayi Mboka. Bon, j'ai message en est arrivé, il y a un envoyé spécial, il y a CPI. Bon, envoyé spécial à CPI. Mama wana tsayaki wana netingana nanga kombata biso to wana biso IDPS e bang singate mizana bato ba bangi ba bang te ba bangi ya ko banga bemba za wapi bemba za kuna na CPI o biso bato bali bazong sa mémoire musika 2005 moko to lingeto marché boy bemba lobaka papa mama bomba mwana na yo oya kobima kokutana na ngai to bimaka tukutana ka pena ye lelo za wapi kuna bongo ba oyo bazo dondo lelo bazo mama na tsaye wana ye ayebi bilongi ti akiti boy patala bongo bia ye ba de bilongi nani na kozwa ayo sala ko méditer era moni Kabila bia na monio po abosana ki ndamu po kolisa ki suki atina mo tentira abosana ki ayo talende fara aya taliye amoniye yeyo abaluki kotoyo kanya makenda wapi amoni kanya ma yo boma batu elle ne kasongo atali kasongo alandi nani Shadari bako même mita l'homme de première mita bale ou bazo kende oui que papa Shadari wana pesa na ebité makambu makambu te oloba makambu il y a des makambu nde ya mabe n'enfant de notre vie ce qui mutal fingio maman na yo pesa ça maman ka ça c'est quelle éducation. Ce que vous avez dit, fioton, il peut le ban fioton. Ça, c'est quoi ça? Namboka. Nous devons gouverner un parti politique.
boza pe na pouvoir oh moni makamoko ça va tout cas comme tolobi non fianton loba fianton maman non maman no malheureusement et heureusement que tu biso na IDPS to finga ati biso to bima kaka tozo bundela ba droit na biso et puis bango nde ba yé baluka biso bitumba to beta bango kaka. Voilà, merci beaucoup. Tout est bien qui finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec le combattant Katunda. Et après, si vraiment, Sinaye, comprenez, hein, la santé me dérange. Mais bon, on serait là toujours pour vous servir. Hein, dans Tozanara, Poto, Pesabino. Tozala toujours et encore dans Cléboa. Parce que il y a un monde à faire, il y a un monde à Cambo. Merci. Nabaimboka Nyonso, Bodinga émission Mégal Entretien. Vous avez vraiment ébélé. Je vous aime de trop. Et si vous avez aimé cette émission, je dis un grand merci à Herman Emporios Swagaboy. Merci d'être là. Et bon séjour encore une fois à Ingrida Kabongo. Et merci à Ouchaï Mireille et à Boza. Vraiment ébélé. Tout comme une Soukan de Kokatunda. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Et là, on a une rolo banabayi diaspora balandi émission vraiment na bokebi. Et puis, réponse na yo, réflexion na yo. Tozon kana ba commentaire na au finga na au pesa longo nyane ko sala so nini. Bon, ngai na wese bandeko na biso ndenge nini. Toto bundela mboka tozaka distraité. Congo eza les seuls et l'unique pays tozaka nango. Bato bele baza distrait. Ozala na simbati na yo si pantalon, ba yibi moko be misi bitumba bongo Congo o ezo kende. Toi nango moko indigent moko ba oti seko apa ngo pu abotela biso mboka de na osenga bango ba continuer ko bundela pona mboka oyo. Et puis constamment na sali neti bango pe ba diaspora ba betaka bien te. Ah ba betaka bien te. Bazo beta bien te. Non, non, kita babeti mutu moko na kufi. So babeti divinité ya moko ya mboka awawa bagangi na ba media belebele. Boko biso to okufaka awawa. Ya te papa ndenge zana oboko zwa kuna bobeti. Bobeta bien, bobeta makasi. Kuna libangeza la raté. Kuna na poto libangeza tala obeti vraiment yepa kufi to tie 1-1 na Russie. Démocratie. Na démocratie tous les coups sont permis. Ah oui. La démocratie yozo bomanga na bomaote olobili kamba Russie yandeko Russie pardon olobili kamba ndeko Russie oyo to moni mwana yote ko marché na ba libérer corps ya papa na ye liloba par rapport à ça nani akangi nzoto ya Russie nani akangi bemba Russie nani c'est to lobika ka baloba kabila tike bemba batu bakunda atika lingi di bo famille penga pona nga no sa famille ba pesango Asalango corne bif, aliango na mwasi na bana. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Nous sommes arrivés à la fin. On boucle cette émission parce que les tensions sont un peu élevées. En tout cas, les propos tenus de mon invité, ça n'engage que Katunda, le combattant activiste. Merci beaucoup. Quant à moi, pour Sia Makangi, retrouvez-moi dans une autre numéro. Et après Sia Makangi, je serai toujours là dans www.leboa.com. Bye bye.